Gesiata alunga poso. Ala te lambasi. Akufi mawata mula. Musique, hein? Taille. Mais oui, on a confité. Azo bouger. Ouais, ça raté déjà. Quand monter en haut. En tout cas, tout vivre dans la banyoka. Ngom na materi na swanga nza. Yo zaki place wana pene. Balera oyo. Oh alia gego. Oh j'appelle Nambazi. Oh Yahweh, nous te disons merci parce que tu nous as protégés. Hein. Oui. Sans quoi, on serait là à parler d'autres choses. Hein. Vous avez un ennemi à mon toit. Ennemi quoi? Vous avez un ennemi. Suki. Oh non, allez à Michel. Non, filmé autre. Vous faites le film moi et oh, et bon non au monde. Tiens. Filmé. Ah, monsieur. Ah. Yo penal le la rolia yo. Banyoka bazali. Banyoka bazali atana ba desushima boy tozoke bimisa bango na babisike belé na ba matiti nyonso nde tovani bo banyoka bazali. Nyoka bimeli awa. Nyoka bimeli. Aza bo moite te na bomaki déjà mutu na kati. Akufi déjà. Aza akufa. Akomi nzoto ne komi pelo kwa mutu pe na kufi ko. Alongo ko banga te. Donc est-ce que open noko baliaka ye? Baliaka ye. Nyoko yo. Venene soki matiyo na motema kufiti. Ba risque là belé. Okosima machette boye. Onjo toka tanzete. Quand tu appelles le colo parce que ban belé peut mener ba risque wana boye. Voilà. Ba mekate makolo dans le colo quand tanzete. Okosha fulu boye moto bimi. Eko zixopé. To banyoka pe za na bazamba. Okosha loboko boye ne to katinzete nyoka sio. Donc ba risque moi belé. To kutio na fulu ya makana ben ngo bien. Fulu fulu ya makala. Fulu ya makala. Yebisa na biso et ça les marandengini parce que autre fois to mona ki déjà bo tumula ki libulu boni ko sala classement a to comme na niveau ni. Awa to za na classement. To do classer ba ko na libulu. Mais to banaka koni na morcelage. Voilà, morcelage c'est bozo kata. Morcelage ko kata. Voilà. Tant que tu kati koni, tu morcelé, après tu timo libulu. Tu timo libulu, tu tue barai. Nase a libulu, tu tue. Barai wana nezali banini. Boko tsa banzete. Banzete, tu tue na libulu nase. 4 nzeta minene. Tu tue madusu. Madusu? Babivant. Madusu ya respiration. Pour la respiration, pour la milinga. Ebima, pour la mupepe kota, eyungula bakoni. Eyungula bakoni. Après ma dessus, tu barai. Après barai, nde tu tiens mbetu. Mbetu? Benga ngo etoko. Mbetu, mbetu, kone vana na mbetu wana. Tu dis banzeta milai, tu tiens likolo ya ba traverse wana. Voilà. Tu benga ngo mbetu. Mbetu. Après mbetu wana, tu ko zipango na besoin. Bakona mikuse voilà. To zipi mbetu. Si to zipi mbetu to silisi comme ça to baniko kocha ba grim. Ya minene ba grim bitenya banzeta minene. Voilà. Aya ngonde to zana ko kocha. Kocha siko ba grim ne. Banzete oyo akozika na kozika à l'air ya ba besoin. Bakona mikuse to ko tia pamba te. Ceux qui ont classé banzeta minene kushi nango voilà ba grim ale tozi ba kona mike bazwa to benga ngo to che
Mbote bandeko balandi PSB télévision Congo diaspora nebi ke na impact na idéologie lelo tosali descente na biso na commune ya Mungafula précisément na quartier Sebo wapi ngai na bino to découvrir tout à l'heure comment basalaka o ezali bongo foule ya makala. Foule ya makala ezali appellation communément appelée na ba technicien o basela rabiso makala. Batu mingi balambila makala bayokaka mais to kolinga tout à l'heure to découvrir ngai na bino lolenge nini basalaka ngo to kozwango ba partie ebele nenge batumulaki libulu nenge ba klasaka makala nenge pe bazali ko sala ba beta pignon surtout ne bandeko o bazali bongo ko sala ngo ba expliquer biso nenge nini basala ke batu ba bongo kozwa o ezali bongo makala ba kopesa biso ba explication na molai pe na mukuse nango nako sepela beaucoup plus to kita ngai na bino to solo na bango ba pesa biso o ezali bongo ba précision détail toleka
Yanjo Malembe asimama zake. Sepera tahu ni lebih maka. Ugamona pena ni lebih magitoko. Basi. Oro lambe na kukancha kumadesu. Yonake iko likambongo. Chambetu. Ndio wewe ulima bikiza. Hawa. Zoa bitiki ndio ulima bashamso na iskuru ndio. Siège na boba ndao uta msiko ya olinga. Oh papa wa boyenga. Ngana koka mote. Pesa ngana hivi. Mkono ngoso abaje kana epengle kana boye kana buru. Oh libulu kama tumokata kata yetu. Wale ndio kata banini ndio. Tikana bakoni wana tu. Kama njogo tili baranjwe mu mbitu na okanzi. Tikana ukata bazo. Ava. Yamba chikufi nabi wa vilamba ikulu.
tala ko ya ko kuna te na ba machete. Ba TV pile comme la Bluetooth. Nous ouvrons ba okutu ba place comme ça ba. Sans ça vous attendre attendre 20 minutes au rejoint encore. Les autres là TV na tombe. Pas digital on a ma presse. Nous ouvrons tout de bien vu nous taxi mais quand le bel monde on a cotomi mon bel va faire ça. Bah qu'est-ce que les gars de film je regarde reportage. Oh non, allez, ami, c'est le film. Vous faites le film oh, et bon, il y a au monde. Film. Ah, mais ça. Il y a un pénal le colo yaki na combien kebala ngai oye komeka oye para bino kebala biso ba umunya kata ne mutu wana akufa ka sabi makelo akufa nayi tewa museleke tika la eba atazo kimanya filme na do bisika do na usa makala azana noko sala ba interview meka biso te na la mu so mutu pe na de vanya ba te to sa monia bakangi yo ya mwana na bisima Gecheta alunga poso. Ala te lambasi. Akufi mawata mula. Bisika. Tayi. Mais oui, on a coufité. Azo bouger. Ouais, déjà. Ça raté déjà. Quand monter en haut. En tout cas. Tu vivre kana banyoka wa. Ngomna mataka na swanga nza. Yo zaki place wana pene. Balera oyo. Oh alia gego. Oh Yahweh, nous te disons merci parce que tu nous as protégés. Hein. Oui. Sans quoi, on serait là à parler d'autre chose. Hein. Oui. Que Dieu soit loué. Hein. Que Dieu soit loué. Nous avons un Dieu qui nous protège. Longtemps. Donc likolo banzete bisika ya zaki batu pe banako matawana. Yo zaka ennemi mutu. Ennemi quoi? Donc yo ozaka ennemi. Suki.
Ok, merci beaucoup. Nous avons Ketorosola na baye. Oyo baye kosala oyo ezali bongo full ya makala ba kopesa biso oyo ezali bongo ba précision détail. Mbote ndeko. Mbote journaliste. Comment naona ni? Comment nga Jokana. Jokana to kutiyo na full ya makala. Ben ngo bien. Full hein. Full ya makala. Full ya makala. Yebisa na biso et ça les marandeng ni parce que autre fois to mona ki déjà bo tumula ki libulu ba ni kosala classement a to comme na niveau ni. Awa toza na classement. Tozo classer ba kona libulu. Mais to bandaka koni na morcelage. Voilà, morcelage c'est besoin kata. Morcelage ko kata. Voilà. Tant to kati koni to morceler après to timo libulu. To timo libulu to tie barai. Na se ya libulu to tie. Barai wana nezali banini? Boko tia banzete. Banzete to tie na libulu na se. 4 nzeta minene. Tozui to tie madusu. Madusu ba vivant madusu ya respiration pona respiration pona milinga ebima pona mupepe kota eyungula bakoni après madusu to tie barai après barai nde to tie mbetu to benga ngo etoko mbetu kone vana na mbetu wana tozi banzeta milai to tie likolo ya ba traverse wana to benga ngo mbetu après mbetu wana toko zipango na besoin bakona mikuse voilà to tie to zipi mbetu so to zipi mbetu to silisi comme ça to bani ko kota ba green ya minene ba green ba bitenya banzeta minene voilà ayango nde to zana ko kota siko ba green ne banzete oyo akozika à l'aide ya ba besoin bakona mikuse toko tia pamba te soki to classer banzeta minene kushi nango voilà ba grim ale to zi ba kona mike bazwa to benga ngo to tie to tonga alors ndeko joka ezali mbana liboso ko sala ngo to sala ngo bandakala na sala ngo bandakala oyebi ngo très bien oyebi ngo bien yebisa biso pe parce que biso bakoko na biso bazaka maele mingi mais batu babandaka li solo na moi les bandi bayeba na vraiment te likanisa ngo eyaka na ndenge nini muto azwa koni atumba ngo ko makala to bala melona na kimia nyonso likanisa ngo eyaka na ndenge nini ya osala eloko soda bakendaka guerre likambo yo batu pena babandi musala poto balelo valera likala eza basoda bataminduki basoda bakenda guerre ndenge ezalaka babitumba bakenda bazamba voilà nde bakutana na mayele ya koluka ke bakutana banzete bakoni nde babanda idéologie ya koyeba ndenge nini bakosala libulu bakosala nini batumba koni voilà ndenge batumbaka mapa na bafuru yaka na sas nde batumba mapa na furu donc basoda nde bako découvrir nde kosala makala soda za mutazamba soda za li mutazamba sa soda mbele toyebi valera makala te mbele toyebi kosala ngo te mais abo kosala ngo na quartier awa na monde déjà batu bazali déjà okota pe batu bavandi est-ce que milinga o dérange la population te bazali nzinga ya fula makala boy ko sala milinga dérangeaka na par exemple na ba oyo baza pembeni na fou mais soki mutu aza presque na ba 10 mètres voilà 20 mètres à fou milinga ko déranger ete po milinga ndenga abimaka wana amataka likolo asalaka net abimi boye akeboyi milinga amata likolo bino bo canaliser yango po bima pe abimi boye ake likolo abimi boye azosala boye azoke donc ata mutu aza na musika komona fula makala ndenge ezopompe milinga ezobima na milinga wana libula makala milinga nango ekendaka likolo totonga kasi muke ne bosala boye milinga ndenge bana komata likolo boye est-ce que baimoka bakonzi ba policier ba ko déranger bino te pourquoi bosala foule sika population ezali bon malgré ba ko déranger biso mais na ndenge keza pe développement zo sunga biso na kati ya mboka ba mama ba cousine pour na kosalela de vous faire participer na vision chef de l'état la cadre pe kala ingam kala technique
Ok, merci beaucoup tozongela yo namoni pe ba ndeko na biso su bazali awawa na kosepela pe to tambusa micro na bango tozapela ba question to poser bango. Merci beaucoup. Merci. Donc tozo continuer na biso toza na biso en direct tozape na bande komisusu bazali awa mbote ndeko Mbote comment on nani Musui Musui nani Mo Ismaël Musui Ismaël. Ah ok. Ah comment on peut makasi ndeko Musui. Oui. Tout le monde peut na katao. One expérience Naza expérience na bandi musala depuis 2000 ans. 2000 ans. Tilelo. Ah na sali yango penda mingi. Sali yango mingi. Le so vidéo to estimer ka ngana yo na ko sala mingi yo sali est-ce que bisi déjà ba 100 car ya makala. Okokisi déjà. Wana kutu muke. Oh. Oui. Muke. Ah. Tozalaki pena zamba tozo sala o sala 200 sacs et bimi, 300 sacs et bimi, 400 sacs et bimi. Wow. Na plateau to vandi ba to travailler on dire. Idango ile one nini okota na domaine oyo. Bon, eza idée na mona ko na bato. Voilà. Ba papa moko ba ndibu bazo sala. Bazo sala. Te na mboka na bango kuna na ba village. Ah OK. L'air bazo sala nga lubita eza idée nga pena kota. Na koti na bandi ko travailler na bango. Premier full to yeko bimisa 80 sacs. 80 sacs. Et Kinshasa. Natali que oui, musala ya mbongo yango. Mbongo. Tovandi tozo sala ti to yeko tala pe na kata Kinshasa wa zamba yeko fungwama ya baumbu. Esengeli nini ko kata zamba oyo banzito nyonso bosala ngoma makala. To sali makala. Chef de l'état yebi, environnement na ya zozwa. Makambo nyonso pete. Donc tozalaki bien. To sali yango Nenge yo za expérience déjà ebele penza parce que ba nombre mituko bimisho biso ezali muke. Siko na ndambo bosali ponga na mona libulu mo mukelekete fourmi. Alors awawa toko bimisa pe combien de sacs selo yo? Selonga. Ndenge na ebeli musala na nga soki zwe na nga ekoki normal. Voilà. Donc soki na zwi muke 30. 30 na libulu wa muke oyo. Libulu wa muke kaka. Tala bia libulu eza muke. Te nga nazomona ndekoni oyo nazotala. Yo zotala libulu menga nazotala nzete. 30 sacs awa. Ya sûr. Ya sûr. Ya sûr. Alors na Zamba quartier zali ko développer malem tout monde peut partout bazali kotonga. Ndenge bozo kata banzete awa. Est-ce que bozo mona pe ba nyama ya Zamba bimaka te? Te banyama bazalaki na momo logola batu bakoti voilà. Bapanzani bazali susu te mais nyoka ko vivre banyoka bazali banyoka bazali ata na ba déchouchement boy tozoke bimisa bango na babisike belé na ba matiti nyonso nde tovani banyoka bazali voilà banyoka pe bazali banyoka bambembe doki bazali awawa ebele alors na fulo makala oyoyo obandaki yango jour nini? Bon, lelo toza na deuxième jour. OK. Nyoka bimeli awawa. Nyoka bimeli. Aza bomo ite te na bomaki déjà mutu na kati. Akufi déjà. Aza akufa. Akomi nzoto ne komi pelo kwa mutu pe na kufi ko. Alongo kubanga te. Donc est-ce que open noko baliaka ye? Baliaka ye. Nyoko oyo. Non la biso madame azata la biso. Madame ola mela biso. Le to olia pe nyoka yo sala biso pe plaisir makasi. O komo na inen. Mvengi. Na mno mboka mvengi. Abomaka pe so asumo. Aswaka so nyati ne to zalaki boy soki to nyata ka suyo. Mabe. Donc venene soki mati yo na motemo kufiti. On dit matin ya mona mamuke me ko sa pe scandale makasi. Bien. Alors Mbuta tu estimes les sous na yo que fulo makala oyo ko sala combien de jours pour si la nyonso tout soki na tie moto e go sala 14 jours non pour la moto te pona ko classer non classement na yi bon ndenge na zaboye 3 jours pour le classement 3 jours pour le classement na koki ko silisa yango après na kati matiti na jipi na zui mabele na tie moto na bandi kotalela. Alors, si on a moto, et on a combien de jours pour makala nyonso pena ebela na lolenge to ne pena izaraki mutazu makala. Bon, ne na zabo na gozwa 2 semaines. 2 semaines. Te, ya mukete, c'est le konye za okaoka. Donc ezabo ke senia ko ume pe je dépend ba koni bozali nango.
Ce qu'on a quand tous allés bon, on m'a pas matanga et mozo ça le roi mort menacer. Ce qui mboule beti. Ma connaît Jumaï. Et que ça là et le côté et que ça le côté et que ça la manango kaka. Ah. Atama ikotia. Atama ikotia ça le côté. Ata lelo lelo na kocha moto pe peli. Na mai kane ko. Na mai. Na kocha pe moto peli. Botia ka pe essence na kati po moto peli. To cha essence te ka banzito ya mikio bazwen o nde peli saka ba o ya minene. Botie moto na ko pene communion so. Nyonso makala na makala. Ah, ok. Merci beaucoup. Tolinga to zonga les susu. Tozali kokoba nabino molo. Toeba suite nango nengeni ba kita nengeni ba développer les susu na journée à lelo. Merci beaucoup. Mbote ndeko. Mbote monsieur journaliste. Comment on a ni? Comment on a Jean Moukadi. Jean Moukadi. Oui. Léonard Moulouba. Oui. Ok, bana mboka. Jean Moukadi, a tozali wapi? Ah, tozali na concession Orgaman, na kati ya Orgaman. Na kati ya Orgaman, tozali na commune na Mongafula. Commune na Mongafula, oui. Ah, bozo vivre ndenge nini? Na quartier oyo. Condition actuelle. Na quartier comme les quartiers sika. Voilà. Bon, tu vas na biso so ya poso so meloko, ça moi parcours na cité verte, so mi parce que ba commencer na ba koto mingi. Parce que tu développer comme malembe. Ça mboka sika. Mais si on peut parler d'insécurité, ah oui, sécurité Zali. La sécurité n'est pas même tout fait parce que tu es dans la sécurité Zali à l'État. À ce qu'ils arrivent sur na buto pour na ko bien na batama mais voilà. En tout cas ils apina donc calme Zali nango. Qui mise en. Si ko to moni ah papa Jean Moukadi. Yo pose ali parmi bato ba sa fula makala. Ouais, tout ça parmi bande ko ba ça la fula makala tout ça ba ensemble. Si ko ngana ko sepela ngana yo to solola o ezali bongo ba inconvénient ba risque nini oyo ezalaka na mosala na bino o bo ko sala ko bande biso premier risque ezali nini deuxième kino ba risque no surtout ezali en tout cas les journalistes ba inconvénient ezali belé ba risque ezali belé au question machette boé onjo to ka tanzete quand tu peux le colo parce que ban belé peut te ba risque wana boé voilà ba quand ma colo dans le colo quand tanzete au coach full boé moto bimi et ko sixop to ba nyoka pe za na bazamba coach le boko boé to katinzete nyoka sio donc ba risque permanent donc bon ezali facilité bon ezali facilité mais c'est pas bon ça ba risque ezali belé vraiment en tout cas ya ça nzambe a protéger biso na barisque wana nzambe a protéger biso na barisque wana na ose plateau bima pe moi les à côté mukie yo zali pe papa babilenge pe le rôle biso mingi to yebi ki ba osima machette ba papa pe age kola yo tozomona bango bazo braquer le lo batu na babalabala partout alors conseil européen ça peut na jeunesse était que vous allez moko ba imoka pe moto ali ko vivre toujours na kala inga kala technique un message pour na ba jeune o ba landa biso o ba osala na mo bulu. En tout cas, message pour na bande ko bavandi libana comme la masanga ko sur machette vraiment na vie za facilité pour na monto za mbongo. En tout cas, tane bisne comme awa ko ta banzete ko ba fulu za po tous eloko tous mérité pour tolia. En tout cas, bande ko bavandi libana basa moi ko ça te misala za belé vraiment basa courage. Voilà. Basa courage ya ko sala ko to ka ko ba mérité eloko vraiment et c'est là moi bien ou les qui nous bas machette ba on kenemba bala donc tout ça ba ka joana yo sala tout ça en tout cas ça m'a lamenté. Mais papa Jean Moukadi apparemment yo yebi banzete pe moi mingi hein. En tout cas naza profane ko ta banzete ndeko nanga mo azali ya ndé za doyen vraiment yebi na ba komo nango banila ko voilà papa za doyen papa nani papa na biso nani papa to sagi déjà interview ça va na mona memi nzete ngana kozongela ye lisusu ya me expliquer biso banzete alors on nzete ezali boye ezali bena kozonga ngo tout à l'heure avec d'autres personnes pour la perception spécialiste ni na nango par rapport ya ba nzete o ya yebi. Merci beaucoup. J'ai pas contrôle. J'ai pas validé. Voilà validé. Moi vraiment fou. Moi vraiment fou. Ça y est, la baba il t'a au point qui t'a.
Voilà, nebi kebodake belé bolandi biso na découverte mokolo ya lelo lolenge nini toyaki na commune ya Mungafula précisément na Sebo wapi tomonaki bandeko ba papa na biso baya na biso ndenge bazali kosala oyo ezali bongo full formule ya kosala oyo ezali bongo makala nebi kebodake belé bosepeli nango pe bokotuna biso ndenge nini tomoni kino na suka te to promettre bino ke bokozwa deuxième numéro ndenge bakotia yango matiti kino bakotumbango kino makala kobima ndenge ba mama ebele baka bongo kosomba makala pe nakolinga na fongola parenthèse moko par rapport à sujet mokolo lelo batu mingi to bilenge mingi surtout ya basi ba négligaka o ezali bongo musala ya koteka makala na cadre ya kalai ngangu kalai technique makala ezali eloko moko batebe base ba négligaka yango bamona yango lokwa musala mabe musala soni mama na biso teka makala ileki nanga mwasi na ngai koko na biso lokwa musala soni melelo makala ezali na bandako ya batu nyonso makala ezali na ndako na ngai ezali bongo na ndako ya Aristote Ndombe ezali bongo bandako ba président de la République makala ezali. Alors makala ezali musala ya sonité ezali eloko etangisi batu bakomi batu minene parce que baboti na bango batekaka makala to basalaka bongo makala olie oyi bato osala braquage osala kuluna to kindumba koteka oyo ezali bongo nzoto mievo nateka nanga makala namona pe bandeko mibali mingi bakota pe basosola kota la kopo koteka makala en tout cas coup de chapeau de bandeko bakota la kalai ngangu maki mwana mobala ati robe azo beta ki chaka chaka la ba marché azoteka makala en tout cas la ko encourager bino makasi pe bilenge basi o bazui conscience babi ke tete to teka mi penzo to mwa mingi me lelo to kota na biso na copie ya ko teka makala en tout cas na pesi bino ba bonne chance bo continuer bongo na ko sala ngo yom to sala kuluna yo zo senga ba toujours ba bongo yo papa na poto ya na poto ozo lala ko langa ki ba kotini nga code en tout cas teka makala ndeko mwasi ndeko mubali yekola musala sala fulu makala loko ba papa biso ba sali boye lobby ba kosunga oyo ezali bongo bana bango pe bandeko misusu bakosala oyo ezalaki bongo babesoin na bango bakoteka oyo ezali bongo makala. Alors bozalaki ebele vraiment makasi ya kona biso na PS Télévision Congo Diaspora oyo akute na biso mpona mbala liboso ayeba bongo na kosabone a partager ayebisa pe bandeko misusu ke boyekola misala ezali bien parce que babongisaka venir solo na mbongo ya ko kabela te nebi ke bozalaki ebele vraiment ya tukoloba tout à l'heure bon continuer na biso pour la deuxième numéro to repère sabino suite et fin ya full ya makala est-ce que baba na biso bongo ko bibisa 35 est-ce que ba estima ki na ndenge ya vrai ou ba une expérience nango vraiment ki ba bibisa 35 ou au-delà to ba ko échouer parce que ndeko mususu pa pesa biso o ezali bongo ba point ya négativité lo baki ba ko classer makala na bango mais esimbi pété full pe baby ba risque ezalaki pena moi mingi. Alors to rolinga to zonga est-ce que convenait ni comme la bango après avoir ko sala na nubo est-ce que ba ko réussir to ba ko réussir te mettre ko souhaiter ba ko réussir parce que bazali bato ba une expérience pe elongo na nzambe et ko sala pe moi bien to zonga pona ko continuer ezali bongo suite nango pendant na suka. Merci bozaki ebele to kutani bongo mbala sima bye.